Ah, yango likamoni ne salaka. Adam Zolo Bachaikate. Merci. Donc, une question vraiment à curiosité par rapport. Un bon mercredi pour vendre votre côté dans la team WAP, dans la réflexion, pour côté sans même côté, ça va monter. Pour l'équipe, mon photo, on a pas de vidéo. En fait, Boyebi qui est déjà la team WAP, les alara déjà Adam Zolo, Freddy Akime, Gloria Hollande. Adam Zolo, ils sont dans la start-up à ton ordinateur. Vous allez présent au monaki bateau tangi tangi wana bazaki mo monaki ton présence à bastar et kota ko monaki connexion donc to zana to céder ngwende te je ne vous comprendre que bota master on kelenge président Adam Zolo bota master on kelenge ibaka Serge Ibaka ki bateau otanga tanga bakomo to mone bango le monnaie qui n'est star, what has we Karim Mokouni la baronne star, Serge Ibaka star, Yemo star, la salle de trio, star, you monnaie qui a monté. Mwende to costara Samuel Eto, Mwende to CDT. Et puis j'en profite pour l'occasion, on a mis ça dans une photo, la bouche autorisée, m'bote place aux président Adam Bandalelo. Monde entier, Poto, Angola, Maroc, Espagne, Wabi, Bana mibali nyo surtout ya presse, président na biso. Mande na lobi, yo bitini ngasi no bitika la bongo, etika la bongo. Gari mo kondi la baronne place au temps na ndaku ni ana kimi asale la wifi et puis téléphone à connexion na YouTube. Bandeko, azana poto azaka na Grèce. Mais Adam Zolo. Mobali kitoko yango basi bozo cheta kate kuna bokende pe Grèce mobali ya kozanga mwasi te beauté pembe mobali sirmezi bandeko na Kongo kutu bachaki eka kaka na basi ya poto pe moko abima kutu tomone na image mais on dit qu'il sait pas mais on va mal sans khatina Adam Zolo na mwasi na ya poto babima pe ensemble babima te ya kosangisa nzoto wana na yebite soki basangisa to basangisa te nayebi te mais loko nayebi babima batambula bakende pe ba ekala bakota pe ba concert Adam Zolo pa présenta ye na mokili lelo ndeko mwasi azonga pe na poto silence radio ndeko mwasi alapa kolinga mibali na Congo surtout ya kitoko kilelo pe alinga koloba te pona nini alapa mibali ya Congo pona nini babalana te na Adam Zolo akanga munoko silence radio mais bon Adam Zolo aza ya biso mobali kitoko toujours beauté silité aza na Grèce toujours non na Grèce kotute na Chypre bolimbisanga nasalaka mwa ba confusion elle moko Chypre na kobenga ngo Grèce elle moko Grèce na kobenga ngo Chypre la mignon na mboka président Adam Zolo mboka mutu nzamba sala bana 12 ans na mwana 15 ans monsieur biso ba mikebo oh banda te poto tande ezo blé papa blé ah oyeto luka lola 0 poto 0 lola ah oto yete bongo lola 0 poto 0 lola yakanda noa toza kakawa o vanité de vanité to nimi mais vanité toza ya nano vanité sima na ba vanité on toza kakawa mpote bapapa bamama bandeko
mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi, et je dis un grand félicitations. Panafona Longola Pena, Linette, félicitations Namae Sofabro, double disque d'or par rapport à Antidote. Et puis, Antidote Poison, et puis si, disque d'or. Félicitations Maestro Karine Mokonzi. Oui, président. Toi aussi, ça n'a pas élément, mais au balo le Mukongo boé. Bon, le maman mbalo kutate président. Donc yo continue na mlonga ba Claudifa. Bandeko Adams Lozolo ndeko ya biso. Bandeko kaka Tracy Mbelenga na Claudine Soka balongwaki France bakendaki tina Chypre kokuta na Adams Lozolo pe koprofite kopase vacances na bangwana. Me bakendaki penza bakuta na Adams Lozolo. Ba profiter pe vacances na bango hôtel na ba plage partout. Po couple Mbelenge bakendeke ba vacances à côté kuna wezamba liboso te. Mais awa tozolobela bongo te. Tozolobela Adams Lozolo. Akobunga bongo te. Azana ba relation na ba musicien. C'est toi kokanga mabongo te. Na Chypre, relation na ba musicien. Adams Lozolo, mwana suka ya Nzambe. Relation na ba comédien. Joyeux anniversaire à toi mon frère Adams Lozolo. Relation na ba journaliste. Adams Lozolo mon ami. Mbotama malamu lelo de mokolo na yo botama na lelo pe dans 2 mois trop quoi masalanga Adams Lozolo. Par ailleurs, on est toujours ensemble, on a un concert à Kati et confirmé Adams Lozolo. Relation na bana poto. Joyeux anniversaire Adams Lozolo de la part de Fernando Style. Donc Frajan, c'est ton relation na bana Angola. Relation ya kosakana te. Mais comment mwana mobali aza na relation bongo tina ba Afrique du Sud na basi pe mibali. Mais bayebelaka ye kaka jour anniversaire. Banda kuta koma na Chypre même anniversaire yango basuetaka lisusu te. Bato pe balingake basi oya linga soki bazali neti oya poto babosana. Etant que Adams Lozolo abotama pe jour ya Saint-Valentin. Oh, joyeux anniversaire mon président Adams Lozolo. Il y a beaucoup de jours à Bolingolo, le Saint-Valentin, ah, joyeux. Donc, Bolingoza Makamunae. Mais comment mobali kitoko tilelo? Basi penza. Kuna pe na Grèce abali na ite. Basi bazebele, soki na Chypre. Alingine kutu makamwana te. Bon, na ebite. Soka lingite, tonzoto mte lingite. Ngainde onazomi tungisa Adams Lozolo président équipe nationale azalawi mais ye akopéraki na ba traître balongola ki penza muto balongola
na équipe nationale muta liboso ye pas comme akutuko welango ye muta créé yango. C'était équipe nationale, c'était à moi. Donc c'est toi le fondateur. Moi je suis le fondateur. Ok. Co-fondateur équipe nationale. J'avais suivi les Ketchou. Ok. Mon frère à Lobagi na TV na émission mo bayambaki à Lobagi non. Il est hasard cofondateur parmi les cofondateurs. Il y a équipe nationale. Il y a un zonga qui na quand on a commencé l'équipe nationale, les Ketchou à la terre, équipe nationale les Alakaye, il est fondateur, il est Makamoto. Il y a un côté équipe nationale, équipe nationale, bazana droit, batia ekate. Oui, pas à traite. Tant que zolo babongo traite. Azo respecté icône Karine Mokonzi la Baronte na ba membre équipe nationale. À part wana abima pe traite na makambo ebele. Mais bon, awa to kipe na biso ki traite na été. To kipe ndeko na biso oya yebani azana Chypre. Cette émission on a saliango po bato bazola ndangai bayebaki Adam Solozolo moko kakoyo atambola pe na ba voiture ya cabriolet tango Tracy Mbelenga na cabriolet Adam Solozolo yepara na cabriolet voiture sango ndambo mbongo aza komona deja beauté elala propre azala nyonso Tracy Mbelenga bali aye poto akoma ou akoma bazape bien toujours Madame Solozolo. Madame Solozolo on dira bougete na ebité car les âges ezobakisama mais ye mutu on dira zaka na même situation wana asa n'époque kala n'époque kala ngope longola na ba siksa zalaki nango longola ba relation zalaki nango po babungi menebi likambo nini ekosala ndeko na biso boye te bandeko Adam Solozolo mosala na ya chroniqueur ayebi yango pe bien aza pe na site na ya YouTube kuna pe botalaka te ye moko bazosala te siko kota azali Chypre ile moko boye esalango mabe te ya bien bato bazovivre kuna bazovivre pe bien surtout so azwi mokanda na mosala mais soki totali bien Adam Solozolo yazala posa avanda kuna te kobelela pe azobelela te bemisio pe asalaka te ali komema makambo bon na modele neza nango mabe te Adam Solozolo bon en tout cas so nazotala ko bato oyo bazala na media ntango YouTube ye mboto ntango ekomi monde mokonzi vraiment ba news na bango interesaka surtout tolingaka bazala na position moko ya bien ata bakozala na kote mosusu ata tokopopula bango mais bazala na position ya bien tozali awa na Emilio aza na France ata bazokabola chambre moko 4 personnes mokolo ndako aluese chambre na 4 personnes mais bon azosika bien no profeke azolia azomelisa mwana miliki azosala déjeuner na bakelops ye moko mpe azolia kelops
eza mpona bana mike te ye paliaka yango na vi na ye ali yango te. Donc Adam Seluzolo ye mpe soki azali kote oyo eya bien alia mpe bakelops amela yango ti ekipe nango agite meme nga papa robo soki nalingi lobi semeno tu nakomela miliki na kelops bandeko toseka te abino kutu boseka te bozoloba na olekisa bino te boti koloba bongoko Adam Seluzolo aza mutu te Adam Seluzolo atiaka elengi te atia elengi mpe te na internet atia te soki batiaki ye président na équipe nationale pamba azala président ata balongola ye mazala bandeko tozolobela Adam Seluzolo ya mabe te. En tout cas ka ya Adam Seluzolo bandeko fo totala yango bon ngai te bino botala yango ngasi natali kolobo nazoloba eya kotala sikoyo napesi bino mpe botala yango po Adam Seluzolo aza timide aza moto asoni aza réservé surtout soki aza na pasi alakisaka yango te soki mpe aza na bonheur alakisaka mpenza te me nde lokola aza motu ntango asepelaka tokomona yango neti soki asombi voiture cabriolet akotambola na nzela babanda kofilme fo amonana mwasi apoto aye mpo mwana wana mwasi antuka mwasi mpenza soki otali ye otali Adam Seluzolo so babalanaki ata bino moko baninga bakabwana te ndenge eza de Londres na Charlie Malula te bango mpe balinga bakende ti bokoko koto nde mpe na regretaka otali mwana otali Adam Seluzolo te po Adam Seluzolo na kini tala moto basi ya poto balingaki lokola Adam Seluzolo bazali nalobi te ke baza te bali bokanisa ela olobani Madame Seluzolo apresenta kaka moko tomoni moko afuta tike poto tukini mpe avulala na Hotel du Fleuve azwa Adam Seluzolo na charge botanga azongaki en tout cas atikelaki Adam Seluzolo mbongo nakosi te matikaki oyo alingaki kotika te doso alingaki kotikela Adam Seluzolo $5,000 atikelaki 500 donc ndenge azonga na poto nakoloba mpe te kazonga na esengo nayebi te soki mpe azala na déception mais soki otali mwasi ya kitoko bongo calme mpe alobaka mpe te bien éduqué alobaka te mpo ti lelo abomba na ye makambo avandani calme alandaka nga mpe azali awa mavanda calme nde kuti nalobi alandaka nga nakanisa akotolanda nga te mikolo akomwana timbeli ye donc mwasi moko mpenza Adam Seluzolo bon bandeko ekufeli te Adam Seluzolo c'est possible mpe babima na bango te na mwasi basangisa nzoto te babimaka ya kotambola donc bandeko basi Adam Seluzolo aza vierge aza vierge ndenge nazomona surtout na liboso bon vierge ezalaka kote moko bolimbisanga totiaka aza vierge totia kutu te ai papa robo kobebisa te d'accord aza vierge kasi ok
Vierge Adam Solozolo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.